Ndako bato ya mokili bayinaki wabwakeli yo maladi ya solo. Ozotambola. Mais yo zando tué ba ozotia ba parfait. Ozotamboka sikeno yo moko zoyoka yango te. Mais soko komi na milliard bato mais bazo sentir ko yoka yo solo. Bien-aimé, est-ce que la bureau bien-aimé va continuer à supporter yo? Atozo ke no sala ba démarche biso zo kende kuna ba ko supporter yo. Ndako bato ya mokili bayinaki wabwakeli yo maladi ya solo. Ozotambola. Mais yo zando tué ba ozotia ba parfait. Ozotamboka sikeno yo moko zoyoka yango te. Mais soko komi na milliard bato mais bazo sentir ko yoka yo solo. Bien-aimé, est-ce que la bureau bien-aimé va continuer à supporter yo? Atozo ke no sala ba démarche biso zo kende kuna ba ko supporter yo. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, yo oyo za kolandangai nangonga oyo bisika nyonso ozali ko se retrouver Nzambe oyo apambola yo. Bien-aimé, nayi ko exhorter yo ya koloba ete Yesu Kristu abongwani te. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yango bien-aimé, naye koyebisa sango ya papa nangai te, ya mama nangai te, ya noko nangai te, mais sango ya Yesu. Ya koloba ete Yesu wana kino lelo azali kosala. Ye alobi ete mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Yesu oyo otalelaka ye, Yesu oyo osalelaka ye abongwani te. Abongwani te par rapport ya problème oza na yango. Abongwani te par rapport ya situation oyo ezali ko melayo. Aza Nzambe, aza likolo na nyonso. Yango bien-aimé, tokokende ko kotana na losambo ko na ko remercier Nzambe oyo apesi biso ngonga oyo parce que Bible obiete na circonstance nyonso tokomisa ye. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, abiso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu longa nanga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Obiso toko mona ye, soki toko tosaye, biso toko mona ye na lola ya solo. Biso toko mona ye, soki toko tosaye, biso toko mona ye na lola ya solo. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu, Yesu longa nanga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. O kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo nesiko yo ya solo. Kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo nesiko yo ya solo. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu, Yesu bika mwananga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. O kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo,
kiti sangu ya la yo le sikoyo ya solo kiti sangu ya la yo kiti sangu ya la yo kiti sangu ya la yo le sikoyo ya solo Alléluia, 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 na Yesu, Yesu miracle nanga, Alléluia, 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 na Yesu, ni nani, ni nani, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima ni nani ni Yesu Haleluya ni Yesu Yesu wa uzima anashinda maradhi ni Yesu Haleluya ni Yesu Yesu wa uzima anashinda magonjwa ni Yesu Haleluya ni Yesu Yesu wa uzima anashinda shetani ni Yesu Haleluya ni Yesu Yesu wa hata milele Yesu ni Bwana hata milele Yesu ni Bwana. Oui, bien-aimé, bisika ozali gumba mutuna yo partout oza kolanda ngai banda ko remercier Nzambe banda ko tombola Nzambe. Bibelobi quand vous allez lever le fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez ce qu'il est. Kende ko remercier Nzambe apesi biso ngonga oyo ya ete olanda biso aza Nzambe oyo aza na posa ya kobikisa yo aza na posa ya kosalela bolamu tobonde na kombo na Yesu Masiya de Jésus. Oui, oza Nzambe papa mosusu azali to ya kokani na yo mosusu azali te oyo asalaka lokola yo Seigneur. Oza Nzambe oyo oleki likolo na nyonso Nzambe yawe topesa yo nini lisusu na ngonga oyo papa namoni te nini tokopesa na yo Seigneur soki kokumisa yo te soki konetola yo te soki kopambola yo te nani oyo akokani na yo Nzambe nani oyo aza lokola yo nani oyo asalaka lokola yo Nzambe makambo oyo osalaka elekelaka biso Nzambe makambo oyo osalaka elekelaka Seigneur notre Dieu bato yawe papa oza malamu papa oza malamu napesa yo nini lisusu Nzambe na ngonga oyo napesa yo nini Nzambe na après-midi oyo napesa yo nini Nzambe na biso oza malamu mokote ya kokani na yo mokote Nzambe mokote Seigneur mokote papa na likolo pe na se na se mabele bobele yo kolo bobele yo yawe bibelobi ete eza na komo mosusu te oepesame na biso na se ya moi oyo bobele kombo na yo Yesu kombo ya elonga kombo ya bikamwa kombo ebikisaka kombo oyo eleki bakombo nyonso eleki bakombo ya magicien eleki bakombo ya bandoke eleki bakombo ya banganga Yesu Kristo oza na bomoi topamboli yo oza malamu netolama na yo papa kumisama na yo sanzolama na yo dans le nom de Jésus. Oui bien-aimé nsima na yo kokumisa Nzambe kende kosenga mawa na Nzambe ezali likolo na yo tobondela kombo na Yesu Masiya. Oui Nzambe na biso tosengi mawa na yo kolo ekita mawa na yo Nzambe ekita likolo na bomoi na biso mawa na yo ekita Nzambe likolo na ndeko oyo aza kolanda ngai mawa na yo ekita Nzambe yawe mawa na yo oh Seigneur awe mawana yo etalisama mawana etalisama na bomoi na ye mawana etalisama na santé na ye mawana etalisama na misala na ye mawana etalisama c'est notre Dieu na ba projet na ye na libota na ye na bana na ye na mobali na ye na mwasi na ye mawana yo kolo mawana yo Jésus oh fils de David et pitié c'est notre Dieu de tes enfants Nzambe yawe tosengi mawana yo
kolo etalisama mawa na yo ekita bisika ndeko azali kolanda ngai mawa na yo ekita mawa na yo ekita bisika ndeko oyo azali kolanda nga mawa na yo ekitela ye Seigneur mawa na yo Nzambe na bomoi Yawe ndeko aza na posa mona bolamu na yo aza na posa mona loboko na yo Bible elobi ete ta main n'est pas courte pour guérir ta main n'est pas courte pour sauver ta main n'est pas courte pour bénir o Nzambe nini oyo epekisaka Seigneur notre Dieu loboko na yo esimba biso loboko na yo ebikisa biso mabe na biso Nzambe na lola nasengi kolo oyokela ndeko mawa oyokela ndeko mawa oyokela ndeko mawa Yawe kuna bisika zale Yawe bisika zale ya ngonga oyo na tango oyo Nzambe azali koluka elongi na yo na losambo oyo mawa na yo etalisama na vi na ye mawa na yo etalisama Seigneur afin que papa amona nkembo na yo na bomoi na ye afin que Seigneur amona loboko na yo Nzambe na sante na ye afin que Seigneur amona loboko na yo nawe Nzambe na misala na ye na ndako na ye na ba démarche na ye na misala na ye na ba projet na ye na bana na ndako na ye Seigneur na kombo na Yesu Masia dans le nom puissant de Jésus oza Nzambe kotikala Nzambe kumama na yo ndetulama na yo oza Nzambe kotikala Nzambe nani akokani na yo nani asalaka lokola yo Nzambe azali te okolo namoni te oyo aza lokola yo namoni te oyo asalaka bikamwa lokola yo c'est pourquoi Nzambe bato nyonso bakoyaka epai na yo parce que yo nde ozali na solution parce que yo nde ozali solution parce que yo nde ozali solution na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ. Oui bien-aimé tika Nzambe oyo apambola yo tika Nzambe oyo akela lola pe na mabele avisite yo bisika ozali asalela yo bolamu tokokende kolanda mo exhortation mwa moke na Matthieu chapitre 8 bongo nsima tokota na bapriere na biso Matthieu chapitre 8 tobandi na verset 1 kino 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler en personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ a bon qualité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lolenge asalaki na ndeko oyo, bien-aimé, azali capable pe ya kosalela yo. Abongwani te. Bien-aimé, Bible lobi ete Yesu tangu akiti na ngomba. Bible lobi ete une grande foule et tuluku ya bato. Bien-aimé, babandaki kolanda ye. Et tuluku ya bato babandaki kosuivre kolanda Yesu Christ. Bien-aimé, na bengaka ye l'homme de la foule. Bien-aimé, na kati ya foule oyo ezalaki na mutu moko oyo abandaki kosouffrir na malade. Bien-aimé, nayebi te tan nini oyo ndeko asalaki na maladi na ye. Malade oyo ezali maladi ya maba, ya lepre. Bien-aimé, mutu oyo azala maladi oyo bien-aimé, à l'époque, ba isolaka bango. Atiaka bango musika. Et puis bato oyo babelaka maladi oyo bien-aimé basaprochaka na bato te parce que ezalaka contaminé. Bien-aimé, mutu oyo asouffriaki tango epele na pasi ya malade. Bien-aimé, soki oza malade moyo okende koluka ekozala te. Soki ozali kosouffrir na bokono, bien-aimé, ekodestabiliser meme makambo na yo. Et qu'on déstabilise même mes affaires nayo. Et qu'on déstabilise même makamuna yo nyoso bien-aimé. Malade ça m'a bien. C'est pourquoi na eko exhorter yo bisiko zali. Ya kolobete esenge na yo oboya malade. Na bomo na yo oboya malade. Na nzoto na yo malade et ça m'a bien-aimé.
ndeko oyo bible elobi ete aboyaki kosufri na maladi oyo ya lepre. Bible elobi ete asaprochaki, apusanaki na katikati ya foule esika Yesu azalaki, akendaki koluka Yesu po ete Yesu wana asilisa maladi na ye, po ete Yesu abikisa ye pour que akoma libre, pour que ndeko oyo pe akoma kosala misala, pour que ndeko oyo abanda pe kokende koluka lokola batu nyonso, pour que ndeko oyo akende koluka mpona kolesa libota, pour que ndeko oyo bien-aimé asala makambo nyonso lokola batu nyonso basalaka. Maladi ebandaki kohandikape ye, maladi oyo ebandaki kohandikape ye. Alobi non, lokola na yoki makelele na lokola foule oyo bien-aimé ezala mutu moko azala katikati ya foule, azali capable ya koguérir ngai, azali capable ya kolongola ngai na situation oyo nakoki te kofanda, esengeli na ngai na s'approcher, esengeli na ngai na pusana. Bien-aimé, pusana epai na Yesu, Yesu akobikisa yo. Pusana epai na Yesu na mikumba na yo. Bien-aimé, atako situation na ezali lolenge nini, bien-aimé kofanda te, telema. Yesu azana bomoi, Yesu azana bomoi, azana bomoi, abongwani te. Il est vivant, il est capable ya ko changer situation na yo. Bien-aimé, change ta position, le Seigneur changera ta situation. Bien-aimé, change ta position, le Seigneur changera ta situation. Position na yo eza ndenge nini na moment oyo oza koloba kene nga nazali maladie fe, otondisami na baproblème lokola docteur ayebisaki yo ke no oza na problème ya maladie na makila, ya bainfection, ya microbe, osasoucie, okomi toujours kofanda na kati ya ndako yo moko, komikanga na kati ya chambre ya koloba ete ngai nazozela kaka liwa na ngai. Qui t'a dit que yo nani Zambe oyo akotika yo? Qui t'a dit que olingi okufa? Bien-aimé, sango oyo ekitele obisiko zali na ngonga oyo ya koloba ete telema lokola ndeko oyo s'approcher na epai na Yesu na nzela prière. Bien-aimé, situation na yo wana, problème na yo wana eko changer. Mais problème na yo wana, maladie wana eko changer la guérison, parce que il est le guérisseur. Jésus-Christ azali plus que ba médecin, azali plus que ba docteur, azali plus que ba kisi. Osi olembi na komela ba kisi, ozali fatigué, osali déjà pharmacie na kati ya ndako na yo, ozala balolenge nyonso ya bakisi oza komela. Bien-aimé, eza babete, mais talagi ko encourager yo, ko yebisa liloba ya koloba ete telema s'approcher na no epai na Yesu, luka na no Yesu. Yesu wana akotika yo te, Yesu wana akokangola yo. Bible lobi mutu oyo s'approcher epai na Yesu, Bible lobi se prosterner. Oh bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans le lelo bien-aimé nazo koyebisa yo na ngongoza koyebulanda ngai que lelo ezali mukolo na yo ya koloba ete problème wana, maladie wana, inquiétude wana, bien-aimé ozana yango ezosila na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus. Yamba elonga bisiko za kolanda ngai. Zambe oyo a changé ba donner nyonso ezalaki difficile et comme facile. O apesa yo yano atako osio lembaki na ba démarche, ezala ya voyage, ezala ya koluka mikanda kuna bisiko zo kolanda na bapoto oumeli ozwaka te ba rendez-vous si rendez-vous. Tika Zambe oya tinda ange na ye akende kotelemisa dossier na yo, akende kotelemisa dossier na yo, ete Zambe oyo nasalelaka, Zambe oya bongwani te akota na likambo na yo, ozwa solution akota na likambo na yo. Bien-aimé, ekangola au nom de Jésus-Christ. Atako diable afandela kiango, ata milimo mabe fandela kiango e bloquer ki dossier na yo, nazo otatola, na Zambe nazo salela, akende ko débloquer bango, akende ko débloquer bango, afin que dossier na yo, Yesu Christ wana asalela yo, ozwa yano, ozwa solution, peyo pe oseka. Bien-aimé, Zambe oto salela kaza Zambe. Azan Zambe ya solo, Yesu Christ, il est le même. Ezala likambo moko te koki koleka na nguya.
ezali likambo moko te koki kodepase ye bien-aimé. Bien-aimé, Bible lobby, cet homme se prosterna devant lui, devant Jésus-Christ. Et puis Moutou a ébissé que, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pire. Me rendre pire, ce qui olingi. Alléluia. Yeswazan la bomoy. Si tu veux, tu peux me rendre pire. Bien-aimé, nazo koyebisa yo que Yeswa lingi ko sale la obikamo. Fongola motema na yo. Zala kondima ya kolobe ete na de oyo ekolekela ngabo ete na kokota na solution na kokota na elonga na mbula oyo eza koya au nom de Jésus-Christ. Quel que soit problème, quel que soit temps, quel que soit durée, quel que soit des années, oyo sali na problème wana na zo yebisa yo que Yesu alingi ko salela yo, que Yesu alingi ko kango la situation na yo wana. Que Yesu alingi a changé position na yo. Yesu alingi a changé position na yo bien-aimé. Alongolo la position ya faiblesse. À côté de la position na position ya balongi. Et au témoigner grandeur ensemble on a ko présenter yo. Au témoigner grandeur na ye parce qu'il est le même et ne change pas. Ensemble ya miracle. Bible dit que alors, si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pire. Jésus étend la main, le touchant, et dit, je le vais, sois pire. Aussitôt, il fit purifier de sa lèpre. Bien-aimé, tikalo boko ya tata nzambe ekite la obisiko zali tikalo boko ya tata nzambe ekango la dossier na yo ekango la santé na yo atozo la ndango za mbete hôpital lo boko ya tata nzambe elongola yo na mbete hôpital atozo na koma lo boko ya tata nzambe ekite na koma elongola yo rakasaka manashike farianda sabariako au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Kangola Mabisiko Zagolandangai. Oui, bien-aimé. Atako batamo kilibaina ki wabwa keleo maladie solo. Ozo tambola. Mais yo zando tuer ba ozo tia ba parfait. Ozo tamboka sikeno yo moko zo yo kayangote. Mais soko komi na milia batu me bazo sentir ko yo kayo solo. Bien-aimé. Est-ce que la bureau bien-aimé va ko supporter yo? Atozo que nous sala ba démarche biso kende kuna ba ko supporter yo. Bandanga ko sama kamboka pressé pour que on se libère, on se libérer na bango, on se débarrasser na bango pour kende. Oyo nazo ebisa yo que Yesu oyo alongola solo wana bandoki na nzoto na yo. Ata basi ba rendre kio impuissant. Ba boa kelo maladie à faiblesse, mukongo passe. Bien-aimé, Zambe ona yeko talisa akangula mukongo na yo. Akangula njoto na yo. Au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, merci. Osa Zambia miracle. Tika okota na likambo ya papa. Tika okota na likambo ya mama. Tika okota na likambo ya ndeko ya Zolandangai. Ya elenge mwasi elenge mobali. Zambe oyo la salelaka. Kotika papa te. Kotika mama te. Longisa ye. Longisa ye. Longisa ye. Au nom de Jésus-Christ. Prends courage. Telema. On s'approche par la Yesu. On s'approche par la Yesu. C'est la prière. Parce qu'il y a des alliés canal, oyo, des alliés qui sont en contact dans notre Seigneur. On s'approche par la Yesu. N'a commis quitter ça. C'est la prière. On implorer Jésus. On implorer ça. N'a problème na yo. N'a situation na yo. Yesu a quitté Kangola yo. Yesu a quitté libéré yo. Ataba kanga ki on a ma chaîne. Bien aimé, mutu azali lié na ba chaîne. Bien aimé moza prisonnier. Ata okei wapi. O nyonso ko sale ko simbate. Tika Yesu akata ba chaîne wana. Tika Yesu libéré yo. Tika Yesu longola na kati ba chaîne. O koma libre au nom de Jésus-Christ. Oui, Zambia pambola yo. Bien aimé, tika liloba oyo. Et kende ko fongola banzela la yo. Liloba oyo ekangola yo dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, gumba mutu na yo bien aimé, tozo kota na prière. Il y a intercession. Bisiko zali gumba mutu na yo. Bisika nyoso na kolanda biso. Bien aimé, ceux qui ozali na famille, bo se réunir na salon, to na chambre, na papa, to na maman. Bien aimé,
tosambela elongo ke nzambe oyo akita asalela yo, ke nzambe oyo akita akata likambo na yo aza nzambe. Elonga nanga eyo Yesu Masiya, elonga nanga eyo mwana na nzambe, nataleli yo Yesu elonga nanga, nataleli yo Yesu bikamo nanga, elonga nanga eyo Yesu Masiya, elonga nanga Yawe seyo mwana na nzambe, nataleli yo Yesu bikamo nanga, nataleli yo Yesu bikamo nanga, Yesu elonga nanga ikumama na yo Yesu miracle nanga ikumama na yo papa Oui bien-aimé, na chango kene na kosenga na Zambe, uso perda ki kondima, atondisa na kondima, yebisa Zambe atondisa na kondima. Bien-aimé, to bonde la kombo na esumation de Jésus. Seigneur, na eko bonde la ponandeko. Bisikaza kolandanga papa, à cause ya problème, à cause ya ma difficulté, à cause ya maladie, à cause ya bakambo, kolo a perdre kondima. Zambe zongisa kondima kati na ye. Tondise la kondima. Yahweh augmente kondima. Augmente kondima ndeko. Augmente kondima ya papa. Augmente kondima ya mama. Augmente kondima elenge mobile. Augmente kondima elenge mwasi. Na situation wana. Oyo ezali. Ko landaye. Oyo Seigneur. Azali kolekana. Yahweh a appliqué kondima. Afin que Seigneur. Nanze la prière. Oyo. A vive loboko na yo. Afin que nanze la prière. Oyo. Zambe amona loboko na yo. Zambe abika moi. Tondisa papa. Tondisa ndeko na kondima. Tondisa ndeko na kondima. Yakoloba ete. Il n'y a que toi Jésus. De ozali capable ya kosilisa situation oyo. Ozali capable ya kobikisa ye. Zambe alola. Zambe alola. Tondisa papa. Tondisa ndeko na kondima. Dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Oui bien-aimé. La Bible me dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Kona oyo tata na ngai ya kona kite ekopikwama. Bien-aimé diable, bien-aimé webike osalama kini na mabele. Lolenge osalama kini na mabele. Eza lolenge moko moloni tango akenda kolona nguba akenda kolona ngona mabele. Et puis azozela kaka semence wana oya loni kolodate oyo eko kokapona kobima ebimi pe a récolter. Eza lolenge moko diable pe. Aya aloni malade na nzoto na yo. Aya aloni bokauki. Aloni faiblesse sexuelle. Aloni mukongo passe. Aloni ba douleur. Aloni ba infection. Aloni ba makambo epele na kati na nzoto na yo. Parce que osali mabele azozela kaka yawe kona wana ebota mbuma. Mbuma ni nazozela. Liwa. Parce que malade esuka suka memaka mutu na liwa. Mais yoko kufate au nom de Jésus. Bonde la kende ko pikola maladie wana. Longola yango. Bien aimé vous allez ko poser peine ba acte de foi. Ozo simba esika douleur ezali. Esika malade ezali. Esika ekotaki. Ozo pikola ngo. To bonde la kombole sous ma nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus Christ. Kolo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Et puis quoi ma. Na kombo na Yesu. Et puis quoi ma. C'est ma maladie. C'est ma maladie. Et puis quoi ma. Dans le nom de Jésus. Nazo tu as papa. Nazo tu as maman. Nazo tu es l'engé mobile. Nazo tu es l'engé moisi. Et puis quoi ma. Dans le nom de Jésus. Yolobi était. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Et puis quoi mon nom de Jésus. Et puis quoi mon nom de Jésus. Place si Kozali. Nangonga oyo. Ozo landanga. Et puis quoi ma. Et puis quoi ma. Et puis quoi ma. Maladie wana. Et puis quoi ma. Au nom de Jésus. Atozo lo bateau de l'embête hôpital. Mais na kati motema na yo.
banda ko pikola yango, banda ko longola semence ya maladie, ezala munguna ki kolona, diable ki kolona, maladie wana, ezala mbaso, pikola yango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et puis quoi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et puis quoi, c'est ma malade, et l'ongwa, nanzoto nanga, nanzoto ya papa, nanzoto ya mama, nanzoto ya elenge moba, nanzoto elenge mwasi, et banda kolongwa, au nom de Jésus, 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 et puis quoi, et pandate, na makolo, na libumu, na mukongo, na miso, na mutu, na maboko, na kingo, na makila, et puis quoi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est Masewana, et bandako pikwama, c'est Masewana, yabandoki, et longwana zotonayo, au nom de Jésus, bika, kangolama, bisiko fandi, bisiko zolanda biso, nangonga oyo, bika Seigneur Jésus, akita bisika ozawana, loboko na ye, etimba yo, na kombo na Yesu, Zambe oyo akela kilikolo, Zambe akela kilikolo, akela kimabele, Zambe akita na ndako na yo, akita bisiko za ko prier wana, akita na ngonga oyo, akata likambo, obalona ki, sema sewana, et puis quoi mon nom de Jésus, et puis quoi elongo na soto na yo, elongo na makila na yo, elongo na libumu na yo, elongo na tolo na yo, elongo na munoko na yo, na mino na yo, na matoi na yo, Yesu, zika manataka, zinga manangu ya Nzambe, place aux akolanda biso, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, place aux akolanda biso na ngonga oyo, ozo kende ko bondela, dossier na yo, oyo fandele yango, lelo, Zambe oyo, apikola ye, Zambe alongola ye, dans le nom de Jésus. Ozo tatola Zambe oyo alongola mutu nyoso afandeli na dossier na yo. Dossier musala. Dossier ya mikanda. Ke yo resiro za mikanda. Lelo mutu oyo afandeli yango. Ezala esprit, ezala ilima, ezala monstre. Lelo Zambe oyo alongola ye. Au nom de Jésus ko bondele na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Mutu nyoso afandeli dossier mama. Mutu nyoso afandeli dossier papa. Mutu nyoso afandeli dossier lenge mobali lenge mwasi. Zambe alola. Tozo pikola ye. Na kombo na Yesu. A libérer. Na kombo na Yesu. A libérer. Na kombo na Yesu. À libérer, au nom de Jésus. Ou ya fande dossier, na yo. Zambe tike la kimiate, à libérer dossier na yo, au nom de Jésus. Et kangulama, ezale na maboko ya ba demo, ezale na maboko ya ba esprit. Zambe yo, bibe bengele diele toutes les esprits. Akita, me menace amai. Bisika kenda ko bomba dossier na yo. Poebona na te. Yesu oyo akita a libérer dossier na yo. Oya fandeli yango. Zambe alola. Moto elandelai. Moto na yo. Etumba ye. Apima libéré. Moto na yo. Ezikisaye. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Oui, bien-aimé. Ozo kende ko bonde la pona mbongo na yo. Nani wabakela molima bokauki na entreprise na yo. Nani abakela molima bokauki na maboko na yo. Nyoso zo simba. Bien-aimé, ezo marchete. Lelo Zambe oyo. Akende ko benga na molima bokauki obatindeli yo. Na ba activité na yo. Na ba affaire na yo. Na entreprise na yo. Na ndako na yo. Au nom de benga na molimo nyonso ezala sécheresse na kombo na Yesu Masia de Jésus. Nazokende ko bengana molimo ya bokauki na ndako ya papa. Nazokende ko bengana
molimo ya bokauki na maboko ya papa na maboko ya mama na maboko ya ndeko mwasi mobali au nom de Jésus na misala na ye na activité na ye na entreprise na ye au nom de Jésus yo molimo ya bokauki libérez papa libérez maman libérez ndeko libérez ndako na ye libérez ye au nom de Jésus même bokauki ya santé bandako libéré au nom de Jésus naza coordonné yo moto ya zambe sikisa yo bandako bima nandako ya mama nandako ya papa nandako ya mama nandako ya papa au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus alléluia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu olote ozo chasser ko benga esprit de mort nandako na yo molimo ya kufa nandako na yo na bana na yo na mwasi na yo na mobali na yo bolimo ya kufa ekende musika sango ya liwa ekende musika bien-aimé oyo atindi yo l'ombre de la mort oyo ezali kopoursuivre yo yo kanisi oza bonne santé ozotambola malamu zokande ombre ya liwa ezolandela yo basi batindeli yo partout ozokende ozotambola ozomonaka mutu pa akwei akufi mort subite zode batindeles bolimo ombre ya liwa elilingi ya liwa ozobenga na elilingi ya liwa na ndako na yo elilingi ya liwa na vi na yo partout otambolaka ezala musala ezala ndako na yo na famille na yo benga na elilingi ya liwa au nom de Jésus ata basi batiaki koya kotia cercueil liboso ya ndako na yo Bible lobi bozala miso me bozomona te yo ndako wana porte wana kotaka me oyebi te basi baye kolona kotia oyo ezali cercueil ya koloba ete cercueil oyo nde akokota lelo cercueil wana ezongela bango moko au nom de Jésus bengana elilingi ya liwa tobondela kombo na Yesu dans le nom de Jésus nazotelemela mo elilingi ya liwa oyo batindeli ndeko oyo ezali kopoursuivre ye partout oyo ezali kopoursuivre ye na bisika nyonso atambolaka na banzela na ye na ndako na ye na famille na ye au nom de Jésus au nom de Jésus elilingi ya liwa ekende kima eyamba moto elamba moto eyamba moto au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus elilingi ya liwa elilingi ya liwa elilingi ya liwa ya ba COVID-19 ya ba corona na yo te na ndako na yo te au nom de Jésus au nom de Jésus yamba elonga yamba bomoi ndako na yo vivre dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, yamba elonga, yamba longue vie, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, papa, au Seigneur, kangula papa, kangula mama, kangula ndeko, oyazolandanga, oyazolandanga, oyazolanda losambo, nangonga oyo, Yahweh, kangola ye, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bomoye kota na ndako na yo, bomoye kota na vi na yo, na bana na yo, na mwasi na yo, na mobali na yo, na kombo na Yesu, na libota na yo, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, na kombo na Yesu. Au nom de proclamer longa. Si kozo kende ko proclamer longa. Oza molongi. Bien-aimé, oza molongi. Yesu eshua kite. Lokola maître na biso kolo Yesu eshua kite yo poko shuete. Lo sambo ezo me mayona vers tout droit na témoignage. Na elonga. Tato la longa dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons tato la longa. Likolo ndeko. Oyo azolanda losambo oyo Yahweh elonga elata ye elonga na ndako na ye elonga na sante na ye elonga na badosie na ye elonga na bana na ye elonga na mwasi na ye elonga na mobali na ye na baprojet na ye alonga rese Yahweh elobi ete bokozala mutu bokozala mokila te partout nde kwa konyata epesamela alonga alonga
ezala kuna na poto esika onyataki mboko onyataki nzambe oyo alongisa yo nzambe oyo alongisa yo oeshue te au nom de Jésus oza na Congo oeshue te au nom de Jésus na mosala nyonso okosala mosala nyonso okokota resi longa na kombo na Yesu na mbeto hôpital bisika ozali nzambe oyo alongisa yo abimisa na hôpital au nom de Jésus na kombo na Yesu dans le nom de Jésus alléluia kumama na onetulama na yo dans le nom puissant de Jésus alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh notre Père, notre Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Nabondeli pona maman. Nabondeli pona papa. Nabondeli pona elenge mwasi mobali. Oyo azolanda ngai bisika nyonso. Zambe oyo nasalelaka. Zambo abenga nga uta bomwana. Kota na likambo ya papa. Kota na likambo ya mama. Kota na likambo ya elenge mobali elenge mwasi. Kotika yete akangolama bika bisiko zolanda ngai loboko ya tata nzambe esimba yo nguya ya nzambe ezinga yo ezinga ndako na yo ezinga sante na yo ezinga misala na baaktivite na yo ya molili nyonso epanzana bibelopi. En aucun jour, les ténèbres aura de l'avantage à la lumière. Tika Paul et Tata Nzambe. Engengi sa santé na yo. Paul et Tata Nzambe. Engengi sa ndako na yo. Engengi sa misana activité na yo. Engengi sa nzeba nzela na yo. Mutu nyonso ya koluka yo na ndenge molile mona yo te. Mutu nyonso ya koluka bokelo malade esongela ye. Au nom de Jésus. Yamba elonga, yamba bikamwa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimé, Zambe apambola yo, Zambe oyo, toza kosalela, Zambe oyo, otila kelikia, Zambe oyo, ondimela kaye, ndimakelo sambo na yo, iyokani, epana Zambe. Ndimake lo sambo na yo iyokani parce que bibelo biete matoi na ye kangami te pona koyoka lo sambo ya bana na ye. Oui bien aimé, programme na biso ya lo sambo okobanda kolanda biso chaque samedi à partir de 19h. Bien aimé na la voix céleste. Yo oyo ondimi ke to banda ko sambela no elongo. Bien aimé, chaque mardi à partir de 19h, pe tozawana disponible. Ba numéro na biso ezali numéro nangai 089 85 67 975. 089 85 67 975. 0956 69 92. 0956 69 92. Soki obengi biso même na ba WhatsApp okomona biso tokoyamba yo sans condition. Soki ozana posa ke to banda ko sambela longo toko banda ko sambela longo pe toko soutenir yo na ba prière sans condition. Wabino Mosali, Pasteur Moïse Tambwe Papi. Zambe oyo abenga biso na musana ye asane robolam. Akangola yo, atika yo te au nom de Jésus-Christ. Amen.